Bandeko na yeli nanu bato ba gagi oyo bango ba bato maboke te maboke tala bandeko na piano mbote po modèle na ye uniquement ko popula boyoki bien ko popula bato ba gagi na ba traître oyo ya ba chroniqueur awawa na ye ko popula bango en plus nanko bakisa likolo nango kanai mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bomoni o babengaka cinéma yango na tshedi bino onde cinéma o bino bosalaka eza bagagi bakoko benga bino pe bato maboke te ate zwi ta molai 1 heure de temps 2 heures ezaka bagagi bamatere oyo bino ya maboke te fo kopesa komba maboke valer bandeko oyo bino eza gagi tala maboke na seri ozoka maboke ozotala bato yango ozolanda na population ya mokili na soki balamuki na ntongo bauti ovivre plaisir ozoka plaisir epuis ntango wana bamateriele elaki modele ya lelo te soki ezalaki bango na bamaboke balinga basala mpenza bafilme boza même pas groupe salongo ata bouta na groupe salongo boza même pas groupe salongo ti lelo ngana na moni na ngai te eloko bosali ebatre mwana nsusu groupe salongo esala biloko ebele ya somo balegame de Chikapa Mese Diallo bino ata bouta na groupe salongo bozaka ke bato bagagi ata baforme bino na président Lombe bozolakisa na bino lokuma président Lombe te bozolakisa nde babétise boza bato bagagi koma mpenza moninga ya bino aza mpe jeune paster ajwaka mpe mpa na bino alingaka bino mpe ayi mpe kosenga bino mbongo te au contraire awuti kutu Italie voyage awuti olia bapizza bamakaroni baravioli à la bouziale ale biloko ya ndenge na ndenge aye kutu sans kodigere aye koteya bino kosenga bino botika monde ya rando oyo eza ya biso me boboyi oyo toza na likambo te bino yango nde bokomo vivre nango mpo bagagi na bino wana
sans rando ekende wapi bozo vivre na rando na bagagi na bino wana sia ezokotisa pe rien bobeta 100 000 views bobeta nini on s'en fout fo bokabula mbongo wana no siko bolingi rando po kombo na bino epanzanaka partout po bozwaka bacode oyo biso bato ya rando ya mondi mokonzi toza kozwa bokanisi bokotinda biso na chômage bokanisi bokangisa bachaine na bato ndenge Carmen Odia oyo ayekangami bokanisi ya Maliki Amani ya mpe kokangama nsima bokolanda ya Cynthia Kapage mais non awawa boza na place te na batraitre oyoyo bokoma kaka bachroniqueur bachroniqueuse bakoma kaka bazolamuka na ntongo ndenge nini tokoloba mpo na sila ndenge nini tokoloba mpo na belle vie ndenge nini tokoloba na mpo na peshanga napekisi bino koloba mpo na bango te so boni boloba mpo na bango babala si baleki mpe aja kobala ti. Une femme de 20 ans, c'est comme une balle de rugby. Il y a 30 hommes qui lui courent après. Une femme de 25 ans, c'est comme une balle de football. Il y a 22 hommes qui lui courent après. Une femme de 30 ans, c'est comme une balle de basket. Il y a 10 hommes qui lui courent après. Une femme de 40 ans, c'est comme une balle de baseball. Il y a un homme qui lui court après. Une femme de 50 ans, c'est comme une balle de tennis. C'est-à-dire chacun tape pour ramener à l'autre. Personne ne veut garder. Une femme de 60 ans, c'est-à-dire là, c'est comme une balle de golf. Chacun veut tirer ça le plus loin possible. Maintenant, toi là où tu te retrouves dans quel cas? Babota, kobote yana ajinago. Ou bien boni bozo bango banani. Sarah bota na nini, na santé. N'époque à Sarah babanda ko vivre, tina 5 siècles. Tina 4 siècles. 400 ans mutazo vivre ka. N'époque à sikoyo. Expérience à viezaka. Bango siko so totali âge bazanango. N'époque à Sarah. Si ba beti déjà 3 siècles. Batikali na 10 siècles, 2 siècles moko. Ozomona te baboti, ata baboti na sikoyo. Baboti ka na retard ke Sarah. Sarah oya Abraham ko. Ya bota fambango. Abota na 100 ans, oui. Na mukola lelo saniti 25 ans. Na âge à 25 ans, oui. Pour une époque, babana ko bota na 14 ans, 12 ans. 13 ans. 16 ans, boti na retard. Yesu ko bota na 25 ans. Époque wana 100 ans. Donc, ba oya bino, bozala makamba kolobela bango, bino ba chroniqueur, na ba chroniqueuse ya traître. Pasi niezo sala bino. Bozo sepelate Karine Mokonzi, ndenga saka leader, ndenga sa icône, na zolo bana bino ba chroniqueuse, ba oya ba zozo, na ba oya camarade ya Karine, na ba obo kanaka bien na Karine, na ba obo kangama binemi, na zolo bana bino. Na zolo baka na ba zozo te. O lamuki na opoche telefone na yo. O bandi. Bata théâtre. O ndimi bazwa ngwende. Bazwa pouvoir. Po kaka. O lingi tozaka na mase. Na sama kola Karine Mokonzi. Olingi bo créer likambo mosusu. Likambo ngo mpe bozo créer ezosimba nango te. Bato yango mpe bato bagagi. So totali kuti na gagi oyoyo.
ndeko na biso ya chroniqueur asali eleki o Mike Lokamba basali Mike Lokamba nani oyo na Mombaya na nani susu na Carmen Odia basali gagi eleki kutuwana Mombaya azobima na mwasi ya Mike Lokamba siko mwasi ya Mike Lokamba eyali Carmen Odia ale sikoyo Mombaya tango asilisi makambo na ye na Carmen Odia azobima kaka boye mobali ne pa koti na lupango Mike Lokamba me lokola Mombaya nana mona mobali ya mwasi yango te ayebine te azobomba makaka yango makambo gagi o bango basali ozomona te titango bokamba kimi akutani penza na mobali ya Mike Lokamba akutani na Mike Lokamba mobali ya Carmen Odia me ya kanisi petit moka confiance to sentinelle apesi kutu mbongo kwa funda ete bomoni gagi ya seconde gagi me l'équipe oya bino ya 2 heures du temps bosala makasi nde oya bino koma cinéma o biso po toa na Congo so toaki na Côte d'Ivoire nde simba matcha biso o biso po toa na Congo so tozalaki na Nigeria nde sito mata o bokoma osoma bandako no bokoma ko voyager États-Unis ba Dubaï ba relation bozana bango ebele kasi bozana ba possibilité kosomba ba caméra ba muntuka bozana ngo bozana bandako baluwe saka pe bandako kuna même na ma campagne baluwe saka bandako tina na Montfleury baluwe saka bandako tina Gombe kasi bokoko luwe 4 ndoko ata pona 2 semaines ata pona 3 mois bokoko luwe même na Cité du Fleuve bosali ba filme na bino bokoko luwe balabala mobimba na nini oyo na Kisantu bosali ba filme na bino bocrée pe ba filme pe bosali yango na ndenge ya bien film mobimba bomesana kaka koganga na matoi pasi ale sikoyo bozwi koganga na bino wana boyango sikoyo na YouTube boya koremplace place na biso ya rando bokokoya na bino na rando me boya kozwa leadership bozwa contrôle na complicité na ba traître oyo ba chroniqueur ya ba chroniqueuse baye pe balobi tika to trahir baye basala mais non tala mitu na bino ba chroniqueuse oyo soni te bozoka soni te boza likambo so osala te lelo mpe bokolamukila bango lobi mpe bango lobi yana mpe bango donc 2023 kosila tokoti 2024 bango kaka d'abord si bokaboli bokomi o biso ba Clignancourt biso ba Porte de la Chapelle biso Real biso Barça bokomi bongo ti Sonia bino ba chroniqueur ba chroniqueuse eza penza pasi ya kosakana te kokamwe o biso banani bozela tokokimisa bino awa abobo koyokela pasteur de la foi bokopakata mbangu awa
makambo ko changer. Ah ouais. Toko laksa bino ki oeze sika na bino te. Pasteur de la foi memi bino na mateya. Boliko yoka te. Boliko sala te. Ote zana problemi te. Bomoni rando gua. Mais awa eza place na bino te. Ba chroniqueur na ba chroniqueur si traite. So ba ko continuer. Toko baluki la bango. Bazala bato Karine. Bazala bato Karine te. O s'en fout. Aweza likamba ngwende. Likamba monde mokonzi. Nakanisa boyoki yango ya bien. Si atapata. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.